So ba pesi yo ba lieu devant yo moi na 10 ans à Bundano. Où ça les moi na 10 ans. Voilà, réponse au bimisa pour Ramdamael et Makasi. Réponse à moi. Déjà moi na 10 ans c'est impossible Bundano. Voilà. Déjà côté Bitumba. Musicien aga oluka musala. Nga nazala na wengi musique à maison mère. Tant que Boga Longwe n'a qu'écoute comme ça la parole. Le leader n'a pas ce temps là au Kabata. Oh, le leader est belé, bah rapper, bah tout quoi. Voilà. Nga pe kala, bah leader est belé, bah pour se présenter à Aïbi. Ce moment, c'est avec le temps où tout ça dit. Oh lelo, bah monsieur bah comment bah leader lelo bah tout, nga porte-parole, bah on peut bah chanteur de l'orchestre. Tout ça n'a pas presque la même génération. Un musicien, pour se sentir à l'aise, il faut foutre à parler, il faut avoir un moyen de transport, il faut avoir un habitude à Kin, avoir un moyen de manière bien mais à Turquie. Nous avons un habitude à bimé à Kobi ma. À cause de la peine de la à Chine, mais à moi qualité à bien, essentiel des habillements propres. Déjà musicien, pose à la moi à l'aise, pose à la table à moi 10 baskets. Oublie que de lundi à lundi, on a changé ma basket. 10 mati, attends-moi 10 ma chemise, attends-moi 3 costumes. Au cas où. Mais si on a un musicien, ce qui a dans la montée, Azulia Chibango, mais visibilité, ça. Famille va au Lobani, ni quartier va au Lobani. Tout ça là, bah groupe est belé, tout bien un orchestre. Ils ont un orchestre, c'est un groupe. Par rassemblement kaka. Déjà, Lelo, Moutoune Tarnaki. Aotambolana Jipia, 17 000. Jéris Pire, Mishkangan, Cédric Mbungo. Puis, non, mais s'il était. Voilà, maintenant, toujours, et l'orchestre les mieux payé, l'orchestre les mieux stable, ils attirent. Ce que nous avons un groupe d'accompagnement, un groupe de rassemblement, il faut nous aller. Pour nous souhaiter, les musiciens nous souhaitent nous aller. C'est ça. Amon Arabana Maï Baya Kamiki Libazongaka. Il y a voyagé. Les choix est clair. Les Français nous disent on profite quand tu l'es. Tous les acteurs qui n'ont comment épuisé pour profiter. Mais exemple, à propos de l'héritier Watanabe, on appelle ce mot de Goga. Ceux qui sont musiciens, il y a Robino. Avec ça, tester dans l'orchestre, à tourner où tu as pour la route, Robino, il y a un simé dans le boko, inde, à cause de ça. Maintenant, pourquoi quand il y a Fabregas, à Zozo, facile? La vie sur l'hôtel de Robino, Papa Chic, je te salue. Robino, mon dips, on doit sceller ça, tu vas rassemblement. Mon leader va rassemblement, sceller ça, succès ici là pour la Robino. Et puis, seul musicien Oyo, à Tongi, on a quoi, on a commis la bichon, on a ce qu'on a pour étage, et Robino, mon dips, félicitations. Déjà, Robino, il est reconnaissant. À tout moment, quand tu passes à la télé, il parle des biens de l'héritier. Alors, Boula, mon héritier, Watanabe. Alors, musicien, mon goboya, on va aller Boula, mon héritier. Voilà, qui s'est que tu as le même niveau. Francesco. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant.
Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata, au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Na banubele lo banda kunati. O moni tango lekaki kuna na o moni tango katisi. O moni ba mama ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence ne to ko bele un château rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka ti. O tina na mboka ko. Yango so moye ezali on peut sanga comme ça na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezani. Menga zo ke na agence pour na tika biloko nanga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais on a to bunga dit. Et là on est sur la koma poto kutana na nzela na telema kaka yo telema kaka na telema kaka oh non nyoso ya omonanga boyete ngana sana mutu na tindaka Global Express et paya Patrick Malovengi Baoba assurance libérée biko papa na lesa bana na musalo papa na musalo muyibi salani papa Paris 18e arrondissement Malovengi ye Global Express awa assurance libérée papa awa ezande nini awa ezali toujours tinda bakoli ya avion oyo esalaka des jours toza pe na fret maritime ba fret ya avion yango tobengaka fret aérienne esalaka des jours totindaka na 3 pays ya Afrique centrale Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba bureau na biso eza na oyo place bato bazwaka biloko ekomela. Omoni nini? Osongi maboko pambati. Kasi pona tiki yango na Global Express. Otindi na tindi ko ndako tolo baboye bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château-Rouge. Chez Patrick Malovengi et Ratakate. Global PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. Mbote na bino balandi Image Prod TV, il y a simple serviteur Nabino Molobe, Nabino na lisolo toujours na R9 ndenge to benga maraka biso to za ba wimbula bino biso to pesa rabino ba information en place au nyo surtout bolandinga na émission lisolo toujours na R9 na pesi merci na les boss ya mwana muke muto azara na mbongo na ya bani na mbongo na bumwana banda na Congo ayena ngoti na ngola lelo nzamba pesi chance Fire Basket muto azara na mbongo ya solo bino bato tout bozala ba keto na ye nzambe to sambela razala registre yango bozo mona zo pambwa makaka bozala mutema malamu tala image iso pesa iso laksa kino na mutema nepe
azala ba image ya bien merci beaucoup na ndengo fongole sur R9 motema azala lelo na image Pro TV na ebike passe boza bozo lela R9 boyeba giteke ngai nazala ndeko nazala frère ya le boss Fire Basket moi mkena bangenge na merci beaucoup vraiment so bomoninga la tombole lisusu loboko la ngai na tiango likolo lokola muto nazo lela epai ya papa nzambe eza kopesa merci na réalisateur akitoko Jordan Miswa monto apesaka baide moto asalaka biso oyo bato tozoleka na batelevizio tozala ye amonanaka te po ye azatala ntina ya omonana te masala mosala ne bien me na kombo bokoyeba deja Jordan Miswa oyo napesi mbote na Guy Wawina oyo touti kozala ni ensemble atelier merci beaucoup na mama mpona baconcert oyo tozalaki kozala ensemble déjà atelier tomeli elekaki vraiment très bien pourquoi pas na Chris Kabea. Ah, le monument vivant. Chris Kabea, merci beaucoup, vraiment, merci. Nakandi Ilunga, Gandhi Ilunga, on a fait simbo tout autour de ça. Bon, bah, ça, bateau, bah, Kendara, Bazonga, Kitikin, à Paris, vraiment. Ezo le Kabia, Lelo, Nebse Gibino, Tozana, Molobeli Moko, Oto Bengi, na Kombo, Dadimo, là, tout ce solo, là, na Itoye, Baba Parcours, Dadimo, là, moi, bah, Mirmi, Ezo, le beau, Dadimo, là, qui me la Suisse. Mais il y a des gens qui ont serré bateau batanga ba classe ba bateau il y a serré on bomona Jordan Miswa azala muta serré pour les la bande de l'école merci beaucoup pour bonsoir Dadimola R9 voilà bonsoir Papoit bonsoir na Jordan Miswa on a parlé vraiment qui déjà mbote ya trop on a pesi Fire Basket mbote en tout cas bino nyoso on a pe bino mbote. Et n'a pas si mbote na l'homme le plus compliqué du monde, mon patron de cœur Héritier Watanabe, l'homme le plus compliqué du monde. Bonne santé. Santé très bien, santé très bien. Et na moment au coup tout n'ingi toujours sa l'émission, na profité na pe sambote na Massaro Peter 0041 code à Suisse. Pour Suisse, batikala na ongozwa représentanté hein voilà. Mais batu bazala na bango na Suisse mais représentant bimi 0041 quoi donc na pesi mbote place azali Massaro Peter 0041 na pesi mbote pe na kulutu na ngai hein kulutu na ngai vraiment mon vieux Simon Bidi Easy Cash na katia Lausanne wana kulutu moko malamu na kobusa na te kopesa lisusu mbote na maître Barthez Landry Barthez motema malamu na pesi mbote na Pali bisika bazali wana vraiment batu oyo bazalaki nanga comme disent les Angolais junto na niveau ya Lausanne wana OK pesi bango vraiment mbote donc ba kinanga ton kiti na gare 0041 Massaro Peter a démarré Karaye Ozwanga. Aminga na staff en tout cas na deka qui une aperçuité et puis na pesimbote na tonton époux les bases. Voilà na Suisse. Donc on a mas au Kimaki mais tout ça dans Paris. Et on a tangeli combat tonton nanga place Nazalaki. OK. Ma oncle nanga. OK. Et Nazalaki on a tantine Françoise Fenge bambote ya trop. Mama bato a grâce là donc place Nazalaki. On a la pied bango bambote. Donc santé ça très bien. OK. Santé vraiment ils a bien ningotuninga santé pepele. Merci beaucoup toujours continuer to bandi déjà bitumbango merci na Jocelyne Zita motema Daddy Bigis na pesi mbote pourquoi pas na BBC de Paris Daddy Bigis. Daddy Bigis mon oncle prévu na OK. Bambote place de la Nabiso Daddy Bigis. Ça on a directement Blaise Kubiki. Voilà bah ça tellement belé bah ça on a Cédric Panda mutalera mbongo là la raté. Il y a les mbongo là la raté. Cédric Panda. On est passé dans un campagne qui parle te aux ensemble là maman Trésor Panda muto à l'agence au Tindi lelo comme lelo Trésor la pesi bango bambote pourquoi pas la BBC de Paris muto azoli mbongo on est à Paris le 24 zongikin ayaki ka pali mbongo si mazongikin merci na obed na pesi bambote tout ça déjà na Dadimola boni promotion tozolé la promotion exact est-ce que biso te kamapenda quand vous nous posez les questions concernant promotion, habité bino ba journaliste. Bolingi promotion aux alandeni. Ngai son émission espace
il y a 13 jours. On a sillonné la ville, on a sillonné le pays aux années IDT. Les mardis à semaine coulée, on a acquis un niveau à mettre. On a sali promotion, on a sali émission à mettre. On a sali sensibilisation, na mobilisation. Jeudi na Longwe, na yé Luxembourg. On a sali promotion la journée à jeudi. Les soirs, on a 8 trains, on a quitté Bruxelles. On a lali à Bruxelles. Les vendredis, on a sili la mobilisation, on a zongi Paris. Les samedis, on a Longwe Paris. C'était le samedi au 13, si je me trompe. Voilà. On a Longwe Paris. On a Lyon. On a Pessimbote, l'éternel boss Eman Sonangol. On a Gianni Djendelo. On a Gianni Djendelo. Bambote ya Trozana Moté, ma frère. On a Pessimbote na William. Na niveau ya Lyon. Et puis on a Pessimbote na Excellence Orsili Malenga. L'espoir yabana selembao. Bamba inga tellement bien makasi. Na sali séjour, na sali na représenté orchestre na barbecue oyo, izala qui dit à la promotion ya Dôme de Paris. C'était les samedis et les dimanches. Les lundis c'était mon temps ya kotambola, na sisi kotambola na ke Suisse, na Genève. Comment il y a mardi, na Silici, na Genève mardi, le mercredi, na ke Lausanne. Na Silici, na Lausanne, na Ekozonga, Suisse, pardon, Ekozonga, Genève, kaka na cadre ya promotion. Na sali émission, mastananga l'essentiel, na PC Mbote, William Tshisekedi, na PC Mbote, na la crème, na palais, na pied bango Mbote. Na Silici, émission et na Ekozonga, le dimanche, n'a pourquoi. Ce que remarqué, tu verras que le samedi, orchestre Yaki, j'étais absent. Oui. Et hier, na barbecue, j'étais aussi absent. Na Pessimbote, na président des IA, Kabouchkor, Bambote, Yatro et Pati Samba. Merci pour l'organisation, il y a barbecue, il y a lobby. Na rencontre, na biso la timoa, na binoba journaliste. Okay. Donc, la promotion, c'est ce qui est nga, na oloba, o nga na zousala. Donc partout na okende nazo kende te po ba mona ngato na yeba ki nazo tambola. Je voyage po ba tu ba mona que mula aye ko amemeli biso nini na memeli bango di solo ya Dôme de Paris. La promotion se passe à merveille. Ce bozo ba vente ya billets. Je ne sais pas de quoi vous faites allusion. Surtout à la vente ya billets. Vente ya billets, est-ce que ba billets zote kamate? Ce qui lelo ki wenze. Oteki 3000 francs suisses. Oteki 300 francs suisses. Otekite. Voilà. Biso, tout ça, Congolais. On ne peut pas oublier que les Congolais, ils sont nenge na bango nenge bakindelaka. Et on a aussi kabato le baki héritier, à l'inga somba ba billet. Écoute. Un billet coûte 93 €. 10 billets aux ala combien? 930 €. 100 billets, on a 9300 €. 1000 billets, tout ça, on a 93 000 €. Donc, go galom le plus compliqué du monde, dans une membre, ça, là, on a famille, Azoa, 93 000 € qui vaut dans du 100 000 balles. Ah, on s'en va billets. Les gens ne réfléchissent pas. Les gens doivent réfléchir. Le business musical, les updates business, ils sont tout. Les billets, ça s'achète avant et après. Pardon, avant et pendant. Moi, je fais le marketing à l'ISP Gombe. Je fais les commerciales et le marketing est là-dedans. Okay. La valeur d'un produit, quand on l'expose, il y a ceux qui apprécient. Il y a ceux qui sont impatients pour avoir ces produits. Il y a d'autres qui sont patients. Ah, on en aura. On en aura un moment opportun. C'est quoi les moments opportuns? C'est les jours J. Les gens oublient que les jours J sont barababillés. Et nous sommes des Congolais. Nous sommes des blédards. Nous sommes des blédards. Parce que si on a option, il y a des exceptions en fait.
toza la biso na tina te ke no ye nanu okota no na téléphone ou banda ko somba ba billet awa ti woni za ban no yo ba koli plus awa na ba noko baza plus plus doué et puis baza bourré de talents peut-être na côté informatique biso to ebi ndenge nini to utiliser la téléphone ba to c'est la bête à pièce na yi aye devant donc de Paris bazo mona ndenge alati asombi billet ba mona ndenge asombi billet na ba trousse na bino azokota na lolendo tout. Une minute avant la mort c'est toujours la vie kulutu nanga babindombe na pesi mbote bible kayemba. Il ne faut pas juger ou chanter la victoire avant la fin de la guerre. Nabato tout baolo bawana ke biais te kamate promotion de te kamate message ko pesa ba nabato bazolando si. Na reposer bango question. Ba concert de Belair, nan déjà sali sold out. Na ba concert zo beta man à Paris. C'est comme ces concerts ya Goga et zo étouffé batou. Il y a d'autres concerts awa, les gens n'en parlent pas. Bah toi aussi s'intéresser à la concert voilà des. Bah on t'a la biso parce que Goga c'est l'unité des mesures. Non Ibisayo, je suis trop fier de travailler avec Wata. Je suis trop fier d'être appelé porte-parole de Wata, directeur de marketing de Wata. Tu sais pourquoi? Ce tonton est tellement aimé. Partout na tamboli na lali na botel il y a danger, na lali na bandako il y a danger, ba mbinga na banoko il y a danger. Ma chérie, il y a danger. C'est par rapport à la considération où Goga Piakanga. Okay. Et par rapport à l'amour, au fan, ba spiritas, ba mourir, il y a bonne musique, ba pesa kawata. Nde bazo yambanga bongo. Et bisanga net na Suisse. Na tu bois ka 0041 Peter Massaro. Ou bien sombi combien de billets. Na tu bois ka Maître Barthez. Asombi combien de billets? Easy cash koluturanga. Simon Bidi. Na pesi mbote na ba travailler tout ya easy cash. Asombi combien de billets? Et ba mi onga e ba kité ba ela enga bango. Parce que nous na ba barbecue wana, les gens achetaient des billets sur place. Ndengo zo tambola no zo ke na ba billets. Na ba billets. Nous sommes des professionnels. Okay. Goga n'a pas besoin. Qui a tinda batu bon Goga Djama mbongo italiété billetterie italiété Lenny Bidens n'a pas besoin qui a son baba billet après ça va toi qui négocie comme font les autres ba ba finga biso matin midi soir ce sont eux qui font ça ngato na okinde j'ai juste un message à annoncer barbecue ya compte ya Team Wata les représentants de la Team Wata est là monsieur Dadimoula va présenter nga dans un micro na pesi bango mbote na se présenter lisusu na pesi na lobeli bango bit ya arriver na la place wana. Si vous êtes de vrais spiritas venez acheter les billets. Pour bino tout bon na système na bio na téléphone les amis achètent leurs billets à ma présence. Ou à somba 3 ou à sombi 2 ou à sombi 1 billet. C'est comme ça que na fonctionné. Na banzela nyoso tout na bamboka nyoso na zotanga na tamboli na sali bongo. Et de mon côté, je suis fier de moi parce que dans ça dit travail mon quotidien, dans ça sûr que et puis j'ai la confirmation que Batu basombi babi autant na part nanga. Musala ya marketeur yango wana. Osomona. Donc bieza vente physique. Vente physique ba au kutango les jours J na Dôme de Paris. Merci. Nabi qui place bozo landabiso quand même bozo comprendre explication ya Dadimoula. Ça sera clair na ba réponse na pe façon parler na pour mututu à comprendre pour makambo ezolo ba ma trop promotion zo sala maté ba équipe to po batambola il paraît que Dadimoula kimi na Suisse mende to lo ba boito ça à Paris to ça est déjà ensemble même ngamwa. Mais manga mokimi na Suisse mais yo c'est retrouvé souci. Tu sais bon na ko tenir bango rigueur parce que ngai de Dadimoula. OK. Dadimoula ndinga. Pourquoi na tenir bango rigueur? Pourquoi je dis que Dadimoula zanga? Parce que l'année passée to ya kiawat. Moula kokima nga na zala na passeport nga ti. Na zwelo nini.
trousse nanga. Tu continues. Donc, naza na passeport nanga. Voilà. Na komi kutu Suisse, kulutu nanga Simon Bidi. Ici, cache, tu bois kabaki trop awa. Azu tu nanga, non, moi j'ai mon passeport. Na su tambola nanga. Confiance wana goga pianga. Ako piango mutu tuti. PDG, please, pesanga trousse nanga, s'il te plaît. Nazala kana passeport nanga. Voilà. Merci tout ça en direct. Pour les gens, on va le bâtiment ou la coquille. Oh là là, on a dit on a changé tous. Désolé. Désolé, on a changé tous. Non, ça n'a passeport nanga. Coquille na poto. Ngana obe banana gugati pour na poto. Na ya poto te pour na tikala na kima. Na ya poto na sala boulot nanga. Nazonga. Na Kinshasa nazala un grand formateur politique, l'honorable Juridicala, les meilleurs élits de la Funa, les grands fourmis. On a coach nanga. C'est un député national. Tout ça na azana ASBL naï, les fourmis de Juridicala. Aujourd'hui à Kinshasa, ce qui seul député a ça la mobilisation, la sensibilisation. Il y a koboa kakaba plastique na ba sachet na ba terrasse. Le caniveau n'est pas une poubelle. Caniveau c'est juste un endroit où il va tika pour que maille les cas. La personne qui est en train de faire le veille patriotique qu'un Congolais faut azala conscient il y a kucha salubrité na mboka na été. Ben lecteur na biso bazo zonga pour que makambo kinde bien. Donc lobby biso tokozala ba politicien ya lobby. Tokozala ba député, ba sénateur, ba ministre ya lobby. Tokozala ba banquier ya lobby. Exemple biso toko blakisa na ba oba oya sima eza ko kimate. Déjà makambo ko kima wana pour ceux qui disent que la kimi ba manka nga respect moi tout. Baïba qui Dadi Moula c'est un bon travailleur, je suis là pour travailler dans ça awa pour na concert na biso. Ce concert est si libre lobi to zonga R9 la gangi jubessière nanga. Na sa nini? Mais comme si bah mirmi ou pesolo bah matro à propos achète toujours l'achat billet première fois ndenge boyakina Weranson pour la concert ya Weranson bana maison mère basilika kina malobo nyonso tout kebino bo fuli wera na concert ba boy ko somba billet ezolo matro zo beta masete trop na habité kotwana maloba wana vraiment pour bana maison mère ba boy na banko somba billet à propos malobo bino bo bimisa na ba télé ke bino bo fula ki wera na concert na je ne sais pas kotwana ko expliquer le sonde non wana ça faux débat déjà sur muntu déjà lobi ki wera biso ndi to fula ki monite ke to komi na habité sur na rolobani déjà patron na biso so ki ayoki émissaire na yemo kwa lobi bongo obisa suspension à danger. Est-ce que moi nan ya maison mère ko boya ko somba billet? Moi na ya maison mère ebi que seul fils ya maison mère ou a défendaka père. Isa goga ba boya ko somba billet ndeni. Est-ce que to beti concert bo moni ki ba tu ba été? Hein? To beti non concertin? Concert ça dans les lundi. Concert ça dans 6 jours. OK. Bon, tout ça 5 jours. Tout bêta concert na biso. Tout c'est la fin qui justifie les moyens. D'accord, tout quand on a moi polémique sur le bama mingi à propos de Fabregas na hérité Watanabe bato bazaki ba pire. Lelo yo et comme l'Obama pour tout ça on a rapport ko interpréter masolo bato bazolanda biso liboso ya caméra ndenge batu na rabiso ndenge ba ibisa rabiso ndenge batinde rabiso ba message ke comment bino ba danseuse na bino bazoye banate bozo so ba danseuse à Fabregas parce que Fabregas mutunyo surtout na Villanova afulama ayebani ya wana bino bokomi ko diembela na ba danseuse na ye na dormir na ye o a souffrir na ye koto na bo sentir ondeni est-ce que bozo ndima bituma ni sala kakato esa na likamo boza na katwana na repris ce exemple ni tu n'attends pas combo bato na yo mabi. Tu penses vraiment que ce va pécher ba chilio devant moi na 10 ans
abundano osaleni mwana 10. Voilà la réponse au bimisa pour ramtamaele makasi. Réponse à moi. Déjà, moi, on a 10 ans, c'est impossible au Bundanaï. Voilà. Déjà, côté Bitumba, au Dongola. Musicien, Ara Oluka Musala. Ngana Zala na wingi musique à maison mère. Tango go galongwe na kekuluka Musala pa goga. Le leader n'a pas ce temps là Oluka Batu. Pour ba leader rebelle ba rapper batute quoi. Voilà. Ngape kala ba leader rebelle ba ngata ou se présenter à Ayebio. C'est avec le temps où tout ça dit pour lelo ba misu ba comme ba leader lelo ba nga porte-parole ba ngope ba chanteur na orchestre batu. Tout ça n'a pas presque la même génération. Un musicien pour se sentir à l'aise, il faut foutre parler. Il faut un moyen de transport. Il faut un habitation na kin. Azala tanamo ilambani ya bien mais ya Turquie. Ozomo na habité sur na bimi na kobima propre. Ako la peine ilambani ya Chine. Mais à moi qualité ya bien. Essentiel des habillements propres. Déjà musicien pose à la moi à l'aise, faut à la moi 10 baskets. Obi que de lundi à lundi na changer ma basket. 10 mati, ma body, attends moi 10, ma chemise, attends moi 3 costumes. Au cas où. Mais si un musicien, ce qui a ça dans le côté, Azulia Chibango, mais visibilité, ça. Famille ba olobani ni quartier ba olobani. Tout ça là, ba groupe est belé tout bien en orchestre. Ils ont ba orchestre, tout ça ba groupe, ba rassemblement kaka. Déjà, Lilo, Moutounet Arnaki. Aotambolana Jipia, 17 000. Je respire. Mishkanand, Cédric Mbungu. Puis, n'a me silité. Bana maïtan tozonga, baka. Et l'orchestre le mieux payé, l'orchestre le mieux stable, ils ont Timouata. Ce que Moutoumonga, c'est un groupe d'accompagnement Mouroboui. Aotalame. Na groupe à rassemblement mourazo talame ngapi ifuna za la boui pour ça souhait ya musicien ne surtout za la bien c'est ça amona rabana mai ba yaka mikili bazongaka ya voyage raté. Le choix est clair. Les Français nous disent on profite quand tu l'es temps. Tous les athées qui n'ont comme à épuiser pour profiter. Mais ils ont un propos mot héritier Watanabe on appelle Simbote Gogan. Abandé kolobaki non ceux qui musiciens ya Robino avec ça tester dans orchestre naï a tourner où tu as pour na où tu pas Robino yemoko ko simbe na loboko inde a kozongisa ye. Maintenant pourquoi quand il y a Fabregas azozo ngo facile boy. Na vie sur hôtel Robino papa chic. Je te salue. Robino mon dips. Muta silisa batu ya ba rassemblement moni ba leader ba rassemblement silisa bango hein succès si la pour na Robinho et puis seul musicien oyo atongi ndako mona ba komi na biso wana seconda ko étage utala ndako Robinho Mundibo félicitations. Déjà Robinho il est reconnaissant à tout moment quand tu passes à la télé il parle bien d'héritier. Alors ba bola mu héritier Watanabe. Alors, musicien mon boya ou bani bola mu héritier té. To la qui ça épée que toi même niveau té. Francesco Totti to zalana ya mercredi ou jeudi. Ah petit Aliso Christelle Capelli to zalana. Nesi ba miseni batikel pina. Ba miso batikali kuna to o ba wuti pepa ya Fabregas te ba Fabregas na ba wuti na Villanova non te ba wuti groupe ya rassemblement mais ba wuti na Villanova o biso to yindi na combo ya Villanova Leni orchestre ya Villanova miseni na oya na bato tu ba kotisika miseni na oya poto te bazo ya basé la surprise maman surprise. Moni musique. Toi les autres qui maman le ba fort. C'est ce que le monde les amondes mo ya Kotakoli. Voilà. Kotakoli. Il faut sikolia au tonda pour bika.
toli otondi te kuninga koya osala ba nini te. Pour Goga change, il est prêt à tout. Goga ndenga zawana. Donc Goga akoki ko somba. Moi orchestre Congo. Ceux qui en termes de somba ba musicien tout y a orchestre. Ce Goga est mon lobby que non lobby test. Au comment on a ba musicien on a yépé. Parce que chez nous au moins il y a la vie. Papa, nga tout ça on a poto. Ba mission on a bayaka ba kenda Luxembourg. Ba on a ba connaissance dans Luxembourg. Un tout petit pays comme ça. Monsieur kenda tu as ba connaissance. Ya bana mboka wana. Ba blinko. Wana champ libre ya otambola. N'habite batu balingaki to balinga ba mona Goga comme na taille na yo. To banda siko beta comme mama bende banda beta faire to balingi Goga ba mona ka muke wana. Tala aza prêtre Goga prêtre. L'homme le plus compliqué du monde, mon patron de cœur n'a pas sur Mbota trop. N'a profité pe n'a pas sa mbote na l'homme qui détient les drapeaux ya mboka ma boss. Yannick Kini ya Rombox. Mota kote ya hiver na South Africa. Na ye pe kopé sa mbote na ya Théo Zambrota. Mota lia ka dollar et la lati. Ya Théo Zambrota azut sali la kaka idéologie à chef de l'État. Tala ba 155 comme il belé éparpillé na pays. Azopi sabana mboka musala. Ya Théo Zambrota, merci pour tout. Non, profitez penapi sa dissous son mot na les Chinois congolais, les boss Doudou Kinké la 12-12. L'homme qui déplace les montagnes. Merci beaucoup. Tozo continuer na pesimbote na Maria Elena Gomez, maman na 7 Maria Elena Gomez. Na pesimbote place Osolanda na biki dimanche kozala biso tout na ba Jordan Miswa na ba Rio Bilembo na ba Deborah kozala biso tout na palin Maria Elena Gomez, maman na 7 kozala toujours wana ensemble to solara makambo o bengiseli R9 na palin Rio déjà le ba tout vous êtes toujours ensemble. Pourquoi pas na Roi Salade na moni na Canada Roi Salade na pesimbote na États-Unis na pesimbote na super patron Kimbangu. Mutalia rambo on a battu sur bengi osaya ko sepela mutazo tamwa na jeep ya $45,000 engai super patron Kimbangu na pesio bambo te peso zola nanga to komi déjà prêt na émission na biso expliquer biso nanu spectacle pour bino bo bato be spectacle makila maison mère ezala makila na bizala na maboko na bino spectacle ko leka ndenge ni jour wana nazo senga bino vraiment boya ba ono ba juin ba billet bo kende bo so ba billet na bino parce que façon Goga a préparé spectacle wana ils ont mystique. Voilà. Et puis n'oublie pas que nous avons des invités surpris. Oh bozo bete la cité kaka. Oh bozo bete la cité kaka Robino Mundibu. Non, papa chic fois à la. Voilà. Il y a mwana wingi. OK. Baza en bon terme et Goga Chouana ils a porté surveillé donc et ça l'a bien makasi. Mais nous avons des invités surprises Oyo. Alors contacté pour la makambo ya nani ya Roi David. Déjà ça va? Non, bah Roi David ba banandaku. OK. Alors be son pote baza banandaku, wana baza ba frère ya Goga. Ba Robinho baza ba frère ya Goga, wana kutuza nango problème te. Mais ba invité o bazo ya. To boy ko loba po te boyamba bango kala ba plateau. Bah jeudi vendredi bah mais quand même balobara parce que bango pe bazana ba fan tant ba fan de bango royer ba que non ba robeta le 24 va so mbappé ba billet ba romona bango lisusu koloba ba so utakin bazoya bato ba ko kamwa ba ko sutuka yango na benga Goga l'homme le plus compliqué du monde. Mon maman abiso Aristote benga bel homme ce qu'on a la jour wana ndini Aristote benga olata. Nazomona oncle Flavien Kibeti ilamba ne lamba jour wana olata non ndenge nini oncle Flavien non yebate yango nande ko recommander
tous les frères au bassin espace européen, bassin espace Schengen, bassin besoin bayandouli. Boki nabino lointi, boki ndeka pa maman Natkit, maman Natacha Kitata. Pour ma nouvelle collection, on dit bah griffe tout au yoyebi. Rien à voir avec la pirate. Bilamba ya solo pa ya maman Natacha Kitata, maman Natkit. Ba contacter ka dadi mula na pia bino numéro ubinga mama Natkit ponga jourwana na olata kaka pa mama Natkit. OK. Ba ya vraiment mama Natacha Kitata. Donc yenda zo la tsabiso. Donc boya kotala spectacle oyo Goga azo proposer bino. Boya kotala makambo nini koleka na podium. Parce que bato belé ba comprendre en nous l'été. Ba ka talindole ba bini bien ba yembi bien té. Nous avons des étapes. OK. Donc 16h30, la porte sera déjà ouverte. 18h30, tu démarrer déjà le spectacle. 19h48, pardon, 19h50, première partie Sili. 19h58, la team Watemati. Titomi Mabino Plasto Okata. Vous avez tout intérêt à Boya, Bawengemen, surtout Bino. Boya, les amoureux de la bonne musique, Boya Otala, spectacle. Pour moi, il y a Goga et on a Sepelaka. La CPLAK trop R9, les Kambouya Goga, ils ont un problème national. Problème à Goga, ils ont été que, Batukuna Bazoboya, Kuna Bazoyati. Goga, c'est le patrimoine. Alors son problème, c'est un problème national. Yangozomona qui joue Rwanda, na Dôme de Paris, toute tendance confondue, Barozalawana. Merci Nabino tout, amoureux de la bonne musique. Naba fan, Obozobenga, Nanga, Boyemena Gozala. Pour boya koyoka musique yango tozo bengisa bino vraiment boya jourwana boya koyoka boya vraiment koyoka musique ya solo vienanga Mandela Benge 1 kilo d'or yaka kulutu ya Ivan Tumba depuis Anvers yaka koyoka ndule kulutu nanga. Et puis je suis très surpris ya komona mes neveux de luxe Villeneuve Mozupa et Kissinger Mozupa, Kiss, KMZ, Kissinger Mozupa, KMZ, Balobi que notre tonton on sera là. Wana ba neve na ngai. Grand terre propre, ya Marlène. Na pe chombote ya na ngai donc wana mère na bango. Ça fait très longtemps tout le monde en a été donc jour wana ba gozala. Bagozala. Et puis, nous avons une délégation Bagoya. Voilà. Grand frère Nanga, la fille Mozupa. Il est pas le bikeno, il y a Rosangate. Tout ça toujours ensemble. Mais viens Zozwa, vol pour Kakaya. Merci. Merci beaucoup. Sans oublier, famille Mobimba Basket, n'a pas Simbote, Naya, Nabiso Guy Basket, n'a pas Simbote Mikolo. Goga Nazobenga International. On a des communes internationales. Pourquoi pas un héritier basket, où Nazo Kendozoa iPhone promis. Nazo Kendozoa déjà Kalamingte. Pourquoi pas un Shango Basket, Venabiso Mbala décembre, Nabiso Lingabiso Mingi. Record de Japon, tu as les 24 tours à nous ensemble. Il y a diva de Japon, Geller, Aleka, Napesio Mbote, Tati Mizwa, Ndeko ya Jordan Mizwa, Azolandanga des prix, Tanzanie, Lubumbashi, Kotoa l'année surtout la PC. Bah, Mbote Bele, puis si on a une idée, Oyo, tu as qui Pakangoma Awa, Alobi Nabiso Kenon, bah, ça perd, bah, somba bien à Bango, mais bah, ko défilé. Na podium. Est-ce que Koto wana bo raisonner qu'on dit bah ça perd le rôle ba Didier Nzongo. Aye pena ko défilé a sombi pena billet. Koto wana bo bon sango te na bureau vraiment. Bah ça perd mineno ba na mboka ou ben ba so ba billet pour ba ça la défilé na concert ya Héritier Watanabe. Tika Didier donc ça bango na yo jaminene. Ya minene. Ah ya Didier Nzongo. Est-ce que jour wana voilà. Confirmation aux sapeurs. Ola tarabien, Osani. Ceux qui ont sapé Ola tarabien jour wana. Il faut que ça bisse ok. Le champ est là, le champ est libre. Mais bah ça aura une invitation quand même, bah terminer ni dengo, bah ça aura une invitation. Bah terminer mais ce qu'il faut pas y bélo mon coque. Bah musicien bah outi wapi, bled. Bah musicien bah ozonga wapi, bled. Ce que bango bah Osani. Ticket wana yozo somba.
ils ont contribué. Moi, édifice, un orchestre, il y a Goga. Parce que ceux qui te lobby qui ont bango, te pèsent bango, ça peur, te pèsent bango, billet. Vous voyez qu'après, couche moussou kuna ya peintre. Nous aussi, nous sommes des artistes. Scripteur, tout. Au monde, couche couche culturelle, il y a mesure moussou sur la olila. Il y a un autre lobby qui en tout cas, les cultures, aider la culture pour que ma cambongo ait bien. Et puis, ils appellent bien. Ils appellent confirmé. Les bango, ça va prêtre. C'est bango billet à 93 € et ça va moni. Il y a Koulou Toulanga Didier Nzongo, tu es au péminé au monde à 500 €, il y a Maka. Tika Didier, donc il s'abango ba yo jaminene. Voilà, tu as commis déjà ko pousse la déjà tu continuer moi mouké pour tkal nango maluba o ezoloba mamingi. Malobini. Soit non koto yo sérieux au répondre na ba mélomane na bateau tout bazolanda biso sikoyo. Na succès oyo. Héritier Watana Basanamo. Na ndenge Weranson alingelaki ya makasi. Soki lelo Weranson a ebisi ke non la Tinwata ezokufa et comme meso mais atike les charges wana mobimba. Est-ce que akosimba makasi? La légende Pitui Nounou, on tema maman Nadine Bakemu. Na pe bango mbote depuis Ninove, bambote à Trona Belgique. N'oublie pas une chose. Que Goga a comme déjà institution. Les rois de la forêt a déjà institution. Timwata c'est une entreprise où écoute sa kambongo na mboka. Où peut écoute sa kambongo où foutara ba taxe na bamboka bapaya. Idem na maison mère. Patrimoine où écoute sa kambongo na Congo, écoute sa kambongo na ba pays africains ainsi que ba pays européens. Les deux entreprises sont balobi bon, babouma entreprise moko. Premièrement, c'est un manque à gagner pour notre pays, pour la culture congolaise. Donc déjà ça insalamable. Ce que soit balobi bon, to bomi Timwata et comme ma maison mère. Que deviendra les travailleurs et maison mère actuelle? Banani siko ba osala na monopole ya orchestre na bango. Ba bazana Goga pour Goga mta osala leader. Ba musicien Timwata ba oloba nini? Orchestre ça ya biso pour leader na biso aza. Ba musicien maison mère va commander la deuxième position. Pour tout lukato réformer lisusu équipe ya sika. Cohésion ya lisusu nous avons retard. D'où idée on a déjà isa imagination et kokomara na ngote. Les lois les rois de la forêt. Pour les rois de la forêt, on a 100 ans pour d'ailleurs. 100 ans on est kokokaka. Ce qui a zati, il y a des ceux-là, qui ont hérité, wenge musique à maison mère. Donc, Timwata paysan na vision mususu, maison mère petit kala na vision mususu. On a évité ce qui répond dans les satisfaits. Merci beaucoup, la Dadivo, là, tout cas, la question souka, mais n'a profité qu'on paie sa mbote, na bateau, tout bateau continue toujours qu'on consomme biso, na lisolo, na R9, bino bateau, bozan a besoin, botinda mbongo, na bino dépris en Allemagne, et qui na Congo, bobetika, kana, eli a business, et maman trésor panda, à ça, on a pour nous ressourcer, bino, combo, l'anglisa, au pesi, aux yeux, aux à la décité. Oridezo, commerciaux, il y avait nabiso, Maître Adolphe Nangola, Maître Adolphe Timba, on a fait Simbote Nangola, qu'on a fait Makambo Ezali. Adolphe Timba, Oridezo. Donc, Makambo. On a fait Maître Adolphe Timba, Bambote, il y a trop Nangola. Vraiment, ça na Marthe, voilà. Ça la Marthe, vraiment la roi 18. Ah, 18 quoi, ouais, 18 quoi. 18, voilà. Si, on sait pas la bête portugaise, mais poco, je t'aimais. T'es dit que Balangola, Marcelo Chikaya, avant, Ochide, président des beaux garçons, beau sentiment portugais, tout ça là, Dadi, voilà, donc bête. Adolphe Timba, vrai yaya, vrai kouloutou, parce qu'à l'époque, tant que vous êtes des banzaji, des toyés banana, babiloko belé banda koya, babiloko nanga en tout cas
Oridezo commerce ça va la peine ça la peine kitoko numéro ya tenga ça na on peut sauter la directeur mo za na dadi bigis baza bango tout bato basala musala na kindaka libosopi voilà master na bon et kulutu na ngai easy cash Simon Bidio pesi vient botete tena oh Yaya Simon nayebi ke place oza Simon Bidi ya na biso pour na comprendre pena que non place oza na pesi déjà bambote le lobby pe to salaki na ba leader tout du monde ya Fabrice Mbala ya Fabrice Mbala na pesi mbote et puis omoni na ba technicien ya biso ya Congo awa na la fier au monde azomona héritier basket na makambo ba téléphone makambo ba vraiment super mambo etali ba imprimante ye mais si ko so ke na Suisse na ndenga mabete tout ça na easy cash Simon Bidi do ye mambo ordinateur ordinateur na exa bloqué ba kotisi ay Claude voilà. Nini ekoti ekomi verrouillé kubanga na yote. Et puis, donc, quand on parle de la technologie, au niveau de la Suisse, on voit mon grand frère Simon Bidi. Tout succès, la question, expliquer bateau, tout balingara, Jacques Love. Et là, Jacques Love a sous Pembe na binote, mais ba fan naï, na bateau tout bazolanda. Mais ça, je ne sais pas pour la Jacques Love, les lois sous na binote. Est-ce que souci wana, pas si wana sa binote, quand tu m'as maté? Na pesi na mbote na kulutu na ngai. Maître Zéphie Moya, motema ya batu ya mama Anto Antouf, na katalozanto monana kité et na pesi mbote na kulutu nanga, papa nanga, Gobelisha, motema ya merci ko ba para ya bébé na biso Andy, un enfant pas comme les autres, Andy Loa au bambote ya trop et omoni na hotel koloba makambo ya institution. OK. Nga naza personne na quatre institutions. Il y a une phrase qui nous dit les personnes s'en vont mais les institutions restent. Institution eza goga orchestre mobima bako kendelelo académie kendagat likambo pa watikala ka quartier latenza pour yango institution. Les marquis ba kendaka les rois de la forêt atikalaka lelo maison mérisa pour yango institution. Soko yekutu pa ya goga ba mista na biso pe na kata groupe bakendaka goga tikalaka ti moi tezo beta lelo na dom de Paris pour yango d'institution. Moi Jack Love n'importe quelle personne a ko kenda lelo et ko affecter goga te parce que institution est tellement déjà donc evanda sœur na biso oyo papa chéri ayemba kolinga neza facile kokabwana nde mabe kokabwana izalaka malamu mingi te comprends toko le kaka te to boya ka tout ça non nous avons passé de très bons moments ensemble mais quand notre sœur s'est décidé de ne plus être avec nous en tout cas toko louer kaka initiative na e ko betele maboko to pia et bonne chance famille ekufité nous sala na biso nde kabwani. Voilà. Merci beaucoup. Tokum déjà Nasuka, il y a émission de na pesi Lumière Kabulo Mbote na pesi les boss des boss. Venangai, papa nangai, papintsone, on a pesi Mbote fondé muto akadranga muto salanga na sala. Pourquoi pas na Gintsone na aéroport kuna na kangi déjà masolo Gintsone. Moi mukina bambongo na moni trésor. Ingénieur trésor na pesi Bambote déjà to komi ko citer mot de la fin on a bateau tout. Est-ce que ko expliquer bateau place nini? Ba billet sote kama. Ba kine na Fnac. Ba kine na Fnac ba on ba somba ba billet. Kuna kutu ba somba ba billet ou soit ba koti na ngoka na site ya Dom de Paris. Ba somba ba billet na bango facile. Pour ceux qui veulent acheter peut-être les billets physiques, il faut bazalander sur place. OK. Et les jours J, bah ouais na bango billet au matate et au salakaka on a évité on est dépendre de l'organisation. OK. Parce que jour on a ya bato ou tarabi partout hein bayaka. Mais à partir à 16h billet bandi roté kama pour porter aux ala ouverte à partir à 16h. OK. Donc recommander bango ba na bango bien avant et puis tourer bandi ni tout ça. Merci na bato tout balande moi des 3 personnes na bato bazolanda. Déjà orchestre na bango isa awa lobby tout ça là qui na match ba journaliste na biso ils alla qui juste annoncé na batu ke noto yaki
merci na bandeko tout ou ba disposa qui tant na bango pour bayamba orchestre bayamba goga l'homme le plus compliqué du monde. En tout cas makambo likaki tellement bien bomoni ki goga za awa to yinde ko beta concert na bandeko tout ou balingaka biso bozalaka na confiance wana parce que mabezati ma mission batikali bakoyaka. En tout cas moi ndambu équipe ou etikali en tout cas si pas lobby mardi le mercredi bah donc en tout cas d'ici jeudi tous allons déjà na bango awana na niveau ya Paris na remercier mingi kulutu nanga Mbutalombi aza kulutu oyo tokoki kotika musikati il faut to louaka initiative lelo si nous avons des restaurants crédibles en France awa Mbutalombi aza en tout cas la pesi mbote motema batu ya mama Anastasie Lombi bambo théâtre na pesi mbote na Diesel la London City na pesi mbote na tonton nanga Serge Mobiala motema batu ya tata Judith Mobiala bazwa tout na lubaka batikelanga tata nanga Judith Mobiala na pesi mbote na Ojobert Bunta et puis na kobosa na te na niveau ya Met na pesi mbote yezala neti mundele mais aza noir Watuwila Nancy Watuwila en tout cas maman Nancy nzamba lula bakisela yo ebele makambo tozuluka ekomela biso na mokili oyo na kobosa na te kopesa mbote na grande sœur na ngai Marlène yaza yaya oya yebinga ndenge nazala na pesi mbote na menefe de luxe na kote kotanga bakombo na bango awa Villeneuve Mozupa bambote ya 3 KMZ obi KMZ azanani Kissinger Bogar ya Bosakarati sikoyo quand il était encore enfant nanda rozala ya moko na juillet na betane tout tozo tambola parce que papa na bango grand frère propre la fili Mozupa voilà ma yaya o encadranga yaya o anda komimanga pa ya président Jubin Piana à l'époque muto sala ki na pesa ba musicien ya wenge mbote à l'époque kulutu nanga la fili Mozupa ina kobosa na kete wana ya nanga ya motema massage na yo na lisolo na R9 na R9 et ça lingana nous bien parce que pas seulement l'émission mais je suis en train de voir R9 Mogoboyo yanga ya pale R9 ya pale lelo to komisiko juntu et pesi mambo mususu et pesi masolo mususu nzambe ya lola azala na biso batu tout o balingaka da dimula na pesi mbote na tantine na ngai Françoise Fenge mama batu ya Marcela ya Gracela depuis la Suisse na pesi mbote lisusu na tonton Paulin Habile et pour les basses comme il m'a appelé pour les basses Patrick Habile mon frère et ami oyo alingaka kutu te nali la lingaka kutu te yokaki na zangi Patrick Habile depuis le Canada en tout cas je te salue et puis tout ça la structure on a biso ba ressortissant ya Bulungu nazomona Bernard Manzende. En tout cas, Bernard Manzende, maître dirigeant Manzende, félicitations Sambo na nomination nangi président ya nini civil ya nini ba maison civile. La maison civile na niveau ya Bulungu. En tout cas, mes sincères félicitations. Bana nyon surtout ya Bulungu, betu vanda ntima moshi, betu zolana, betu vanda na ngemba ensemble. Tonton Christian Mayele, wanazali responsable nanga awa. Tonton Christian Mayele, motema ya batu, ya mama Claudia Moussala. Donc on a vraiment donc voilà les mots qui conviennent. C'est mon titeur. Titeur nanga wana na pesi mbote tonton Christian Mayele Nzambe et puis Kennedy Mayele Nzambe Ken. Merci pour tout. Tout baninga en tout cas na pi bango mbote 0041 Massaro Saroma code ya Suisse
Bois qui était. Bois qui est. Maman si de Suisse-Irlande, Bambo Théâtre, Trinita Moubiala, TM, Bambo Théâtre, Trésor Moubiala, Kouloutou Nangaï, Serge, Kate la Zulima. La PCP Mbote Place Azali, Nabatu tout au Balinga Ngai, en tout cas, Kouloutou Nanga, Papi Tumanga, Bambo Théâtre, De Gaulle Kangunzu, Bambo Théâtre, Prince Moba. Merci beaucoup, merci Dadi Mola na passage na lisolo na R9, merci na Stagoli Kamba mon avocat privé na moni Eric Service oyo iso sala makambo na Paris awa ozanakin iso sala bien Eric Service na peso bambote na pesi encore na Olivier Zina éléphant d'Afrique na pesi bambote na pesi Stagoli Kamba na pesi Simon Poi garçon de l'X ngai na sala boye mais obusanit na se Junior Malaïsa. Ah, il est Junior Malaïsa. Là qui connaît déjà, là qui dévoye Junior Malaïsa, il y a Bandeko, il y a Baleki, il y a Bayaya, il y a R9 ça déjà dans Paris. Pe azai sous na image pro TV Junior Malaïsa na pe senior so pino se bide ndamuta sinela ngai yeba Junior Malaïsa ça déjà la mboka wana ya Junior Malaïsa tout ça toujours ensemble Mélodie Ramazani Mélodie la mère des garçons bah ça tellement ebelé boyebi ki R9 falinga bino ko sala da dimo la makambo nde to sala na kin boyeba pe awa na poto tozo continuer on appelle si merci na les boss Fire Basket mutoza na mbongo ya solo mutoza pesa la chance pe na ba jeune so bo moninga na tomboli sous ma pour na silisa na pesi merci na Jordan Miswa muto azo sala makam Jordan Miswa oui ça va bien tout nanga sikoni nazo pesa mbote na les plus intelligents de tous les ingénieurs congolais voilà l'ingénieur junior Poba Lenda motema ya batu ya mama Lauriane Iyeti Poba wana kulutu na yo ya yolo mais siko aujourd'hui c'est une grande personnalité à la tête d'une grande structure Yambo Kanabicho. Okay. En tout cas, on a beau frère Nabicho à Motema. Et puis, nazo sinale na bana tout ya funa. Que si nous avons besoin, ya coupé ça le beau côté ya kosala makambo ya malonga. Tu as coupé sa chance. Tu as sa chance dans la tête bien faite. Les plus intelligents juniors pour Balenda l'ingénieur. Okay. Oui, ya maman Lauriane Yeti. J'étais à Lyon, mais maman Lauriane n'a mon inquiété parce que n'a qui vraiment des passages, nous les caméras, n'a mon. Merci beaucoup. Ngalabino Tokutani, semaine prochaine. Bye.